MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bande au babolingo, certainement vous allez très bien. Moi je viens par la grâce de la mifa liwa Patrick Mbida et sangoya liwa Patrick Mbida kakena matoi bana banda lungo baleli. Patrick Mbida c'est le grand frère de Babi Tango, l'animateur de Fali Poupa. Na présenté ba condoléances bisike zwami et famille mobimba nous compatissons na sangoya marape passé oyo. Ndeko sikombe a sali crise a pas il paraîtrait. Et bon, on a il paraîtrait parce qu'il y a un zala qui wana te. Donc, ça va s'envoyer kaka, topé ba yela rabiso, ok? Donc, à ça les crises, à Koufi, en France. Alors, sans loi na epesi pas epesi mawa. Bato baza ko spéculer bino bobi neka ezala na Congo. Nde biso ko to sala ba analyse, pe to pesa atoli par rapport ya oyo koleka. Nde na yaki na lobaki na mega opesa conseil. Na utuko osala vidéo moko sur l'artiste Zakalara. Sur le wa ya baleki na ye na ya mama na ye. Na moni mutu a commis na commentaire qui sa maman a envie. En tout cas, j'ai vu ça sur TikTok. Ses frères, ses deux frères Bakoufa qui waneza solo parce que ça fait déjà bientôt 2 semaines. Natang epe poste moko ye moko alobaki ka kufeli baleki na ye. Ya mama na ye na moni on na TikTok awa. Ndenge ba poster ba komike maman na kufi lelo. OK? Et bah tu crois na mbunju. Alors, je parlais de la musique profane, j'ai parlé de la musique. Qui si na musique? Donc vidéo eza continuité ya vidéo ana bandeko. Nde on a biso mobile la kufi bato bazo benga ye merci Stade de France. Balobi azali meka ya Stade de France. Tous les musiciens na biso ya monene ya mboka azali na concert fois livré kuna. Balobi ko tondi sa stade wana ezosenga vraiment il faut mbeka to pe makile tanga. Et bato oyo baza ba victime. Balobi ndeko akufi azali moko ya ba sacrifice ndenge bato bazoloba, OK? Et pe asona madame Elombe balobaki ye pa azalaki mbeka. Bandeko biso to ya kaka pona ko alerter ko fungola miso ko éveiller ko conseiller, OK? Isabilo ozolobama na koki ko sala semblate na ekoloba par rapport à otozoyoka, OK? Biso tout oyebi yango na musique qui s'ezali. Commentaire ko tia ezate. Ya on a ena loba na bandeko, protégez-vous. Et na lobara likambo mingi conseil prophète Denis Sapesa na bandeko tout o ba approche ka ba nocturne. Ba musicien, ba pasteur, ba politicien, alobara boye. Faites très attention. Beaucoup ça n'a peine mingi te, to pe pene makasi te. Do pene ya batona parce qu'il y a des gens qui croient nami komi sa pire petit naï. Hein? Nami komi sa pinza membre famille, nami komi sa mwana na nami komi sa pinza ya ye. Et wana a ko protéger ngai na ozala privilégié non de tromper vous au contraire plus tu t'approches makasi kutunde plus tu t'exposes. Parce que tel que bango bazalaka wana ba lianso bango basala na monde wana vu que ba pesi ye nyonso vi neza surveiller vi neza contrôler akomi ya bango le dikumu tout repusa na pene pene na ye ba oyeba yo et so ba moni ozo pela ba ko senga ye yo. Donc le fait car des jours liara mbongo na ye wana eza porte mobimba tu vas pas résister na peut-être son se faire comprendre. Aha. Donc bandeko bosala très attention. Le lenge oyo bokoyo komi batela ezali en donnant vos vies à Jésus-Christ et puis ya otambola na robanga nzambe. Pourquoi? Parce que tango ozo sambela yaya rassure toi makolo nyonso mibale eza na kati. OK? Rassure-toi que oza makolo nyonso mibale na kati. Soki makolo nyonso mibale eza na kati te to pe lokolo moko eza libanda moko na kati ozala exposé. Boza na protection te parce que nzambe lobo on eza faible pour nous défendre
Mbato wa masumu. Tout le monde a na vie à kili. Ah oui, pourquoi pas simplement parce que les sumo ils a rapport d'entrée pour na satana à côté na vie à mutu. Puisque yonde mutu pesi nzela. Yango tant aux sambela tozo que l'église, rassure to aux banzambo zo honorer en faisant sa volonté. Si simple que ça. Donnez vos vies à Jésus et marchez dans la crainte de Dieu. Et vous épargnez bino na ba mambo ebele. La famille, je disais, qui si ezali na musique ezali kosamba te. Na autour le belon na vidéo na salaki ya liboso commentaire ko tchezate. Par rapport à nyonso ko leka ba mama mususu, moi au salon ensemble ezate to yebi kezande ngwana. Et on peut qu'en parler. Donc biso zara pour to éveiller conscience ya bato. To fungula ba yeke misu. Boye ba kotambola malamu, boye ba komi batela. Et bisika misusu za kokota te akunyata te akotia makolo te. Na pesa yi conseil na vidéo to leka na salaki ya Zakalara en disant que ndeko za na talent ya musique. Yaya. Salela no nzambe. C'est mieux. Mais tango ye kati na nzambe kolinga te oyemba o utiliser komba Yesu. To pozwa ngo lokola ni msuba kosala lelo aza chrétien te mazuka kombo Yesu azo utiliser pour la marketing te bongo la motema ba encadrer ba l'action nzela ya nzambe ezwa sko talana chango na musala wana nzamba ko honorer yo effectivement pas nzambe succès pe ezalaka gloire pe ezalaka soki honorer yo fotombo mape o mata o kene musiko o kene liboso condition ezalaka ke yende azala primordial to pe raison majeure à vie na yo cause ya oyo ozosala mais peut-être on se faire comprendre. Voilà bandeko sinon te okende ko sacrifier batu oboma batu osopa makila olekisa batu na kisi bisengo atan moke okufa lobi et auquel il fait l'eau. Il y a au moins la Bible, qui servira s'il y a un homme de tout gagner et de perdre son âme. C'était ça le message. Vraiment partager. Que Dieu vous bénisse. Nabande Goloba. Aux la promotion, besoin de promotion, il y a publicité. Olungolba le bela business na yo contacter ngai to sala yango na prix évangélique. Moki mwembe woye bayo. Ndenge tozo sala promotion ya labelbiche.com. Sur bitika labelbiche.com. Produit ezap yango na sima na ngai ya. Tozana ba produit oyo shower steamer nde na expliquer bino olongo la stress mama ya moto na kati ya baignoire voilà ezo sala ba bien tozana oyo ya hotelisa mino kokomisa mino pembe tozana biloko ebele tozana ba biloko matoi bomona na lata ki yango hier opona olongola ba mabiata na makolo allez-y boyendo somba nde tozosala promotion ya frère Christian Olongo le fils et ya réserve de l'éternel pasteur Moïse Mbi un frère azoyemba vraiment bien et banzembo kitoko bo consommer album na ye topé single na ye ya ngolu bo kanzembo ngolu boko bomanga pamba na simba kisite yesu alinga na ye ngai na bité so na yembi en bien nzembo mo vraiment kitoko esanga ba bien fort mikolo ezozonga ezo retentir ernyo so na matoi na biso ba misusu yo yesu alinga ne biso bo ya ko boma kochi pamba boko bomanga pamba eloba na frère Michel Bakenda innocent à pamba bo consommer et so beti Christian Olongo na YouTube hormona banzembo ase ya frère asali featuring mon sœur na biso choisi ba solo to biser chose embara bien voilà nzembo kitoko makasi je crois yaya à titre nango boyo kanzembo ngolu message mo vraiment ya motuya et il azoyemba caractère azana voix kitoko kaneti pasteur Moïse azoyemba neti pasteur Moïse nzembo kutunga na ndoka nzeza nzembo pasteur Moïse nzonga ndeza ya pasteur Moïse tezande ya mwana ya pasteur Moïse donc tel père tel fils il chante tellement bien
banzembo kitoko banzembo inspiré parce que yeba na nzembo ko fondé na inspiré différence ezalaka tu sens que nzembo penzo ezokota donc to yemba to consommer to landa yango ozala bien et voilà to soutenir bandeko hein soutenir nos vivants c'est ça. Mbote bande oba bolingo la famille car na cadre actualité ça fait plus ou moins 2 semaines peut-être sur 2 semaines c'est quoi une semaine et demie 2 semaines nangana sala video moko pona ndeko elenge oyo Zakalara jiko bandeko toyebi Zakalara azali jeune musicien artiste na biso congolais un petit qui chante bien et ayemba banzembo sensibilisation ya bien. Imaginez ba musicien krente kutu ba trichar banzembo na Lumumba bando kenda na 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 certainement bato boyoka banzembo boyebi nzembo wana et puis boyoka musicien chrétien moko ayembi nzembo moko mikolo oyo ya ba forme ya boye na otanga komo te po koma keno te nazoko bebisela baninga cop mwana oyo auti ko perdre baleki na ye biologique mibale baona bomona na sima il y a plus ou moins 2 semaines na accident et circulation na mutuka baluki baleki na mibale bakufi sur place et aujourd'hui je vous parle sa mère biologique vient de mourir. Allez-y comprendre je ne crois pas que ce petit a plus de 25 ans le bas na banzoto peut-être ya bato bakola te makomi na 30 te na ndimita leki 25 ans bozoluka nini baleki bana na leki bana bozoluka nini gloire succès mokili ezala na suka te. Quelques mois passés plus ou moins 6 mois on dit ou 6 mois ko kité ba 4 na préparation ya album na ye asalaki nini a partagé poste moko ya image ya ye na kati ya cercueil. Bato baza spirituel peuvent tout comprendre. Na monde spirituel nyonso ezala significatif. Na monde spirituel nyonso ezala symbolique. Ba utiliser ba signe, ba utiliser ba symbole, ba utiliser déjà cercueil to yebi ce que le cercueil veut dire. Boyebi au cercueil ngelo babuta lelo misala cercueil ezoloba na age ya mwana oyo na moni ata ye bato bakomi na ba commentaire na poste oyo baleki na ye na moni bato bakomi balobi baninga baliaka moko yo mibale na mbala moko et puis na age de jeu bando lela boye bon temps au koma na 30 euros lela ndenge nini boye babilo misusu ba accusation misusu tozala na mo ba reteni mo ba réserve bozoloba na ba code bozo masquer bozolo bango na bozo supposer bozolo bango na ba contexte ya soki mais ça na babilo misusu ko eza ya kosamba te vous pouvez tout comprendre et du coup vous n'avez pas besoin de voiler face parce que bota mama na e elenge mwasi tokoza ba génération moko tam sokoza ya na ngai et nandimi te ya ba plus de 5 ans ego zazape azaka série 8 comment na ye amona on azaka série 8 et bota baleki na ye ya mikebo bakufika boye bakei bande ona ngai epesi pasi mawa botindela Zakalara video oyo Zakalara bisengo mokili eza na suka te du coup olala mato surtout que aussi si famille mobimba opozo lukozo zwa te parce que sans yesu na vie ya moto motema moto ezala na vide otonda te ata bapesi yo likolo na se ata bapesi yo bomengo nyonso ya mabele ya Congo yango bomoni bato lola ba Bill Gates malgré ba milliards baza nango bakontinu koboma bato pourquoi motema eza vide
moto atondisaka motema vida motema ezaka yesu so yesu akoti avandi otondi oza na besoin ya kilikili te so ozwi okumisi nzambe so ozwi tokumisi nzambe ti ya mpe bongola motema ndeko alire oyo mabe makasi bandeko na ngai nakoprofite napesa conseil na bato nyonso oyo rêve na bango ezalaka musique oza ta mosusu na talent wana oza na likabo wana ya koyemba bien orivera un jour comme un musicien monene orivera un jour osala carrière solo so oza musicien chrétien to gospel gloire à Dieu mais so oza no kaka ndenge tobengaka mondain to mpe ya mokili conseil na nga eza conseil à apprendre wa laisser so ezaka juste musique parce qu'il y a des gens oyo bakomaka banzembo bayembaka mais aza na ye na société akoma Koffi Olomide ok aosala yango comme passion et puis voilà bato bakoyeba nzembo ne bayeba oyo bakoyeba pe te eza problème te akoyemba banzembo na posango atiango na ligne so koyebana eyebani so mpe koyebana te eza problème te bawana problème te mais yo oyo orivaka un jour oyemba mokili eyeba yo yebaka ke c'est impossible ya komarke époque to mpe ya kosala kombo libanda ya yesu sanki ozala na alliance na satana esalema te ata oleki mokili mobimba na koyemba ata tala ndongo oza nango ezopela ndenge nini so yesu aza te na vi na yo yaya moto akoyebo te omarke te époque lobosa alliance na satana parce que il est le prince de ce monde mokili oyo epesamela ye yango moni bino ezoloba boza na mokili me boza ya mokili te ezalaka ya ye bapia ye du coup il faut leka kuna sikoyo kuna soko oleki ezalaka bwale ezalaka milelo ezalaka pasi ezalaka kolela ya motuyi eza te bisengo ata moke na miso bato baomona oza bi oza épanoui me na chambre olelaka ebele baregretaka me malheureusement trop tard bapekisaka moto oyo na akei to asi akei bapekisaka te ozonga ndenge nini bandeko na ngai kisi eza na musique bato bana kati bayebima na oloba na otolanda pas mal ya témoignage je crois ta 3 témoignages na banene ozwa ntango osala yango baémission te kaka bajeune frère kaka bandeko na biso kaka oyo bayembaka na baorchestre bayebani mpe baorchestre yebani ayeka na orchestre songolo aleka na orchestre parallèle kana bazo expliquer réalité misusu je crois mibale na landi ya suka babongola mitema yango bazobeta masolo wana mosusu babwakela ye masque po président amonake te mosusu babwakela ye voix crapaud so azoyemba de mongongola bato bayoka yango mabe et pourtant ana voix kitoko baréalité monde wana ke bapete so oza esprit faible bakoboma yo ya na mwana moko akenda teste pa werason baimagine ezali lobi na komeka koluka yango héritier je crois kombo na ye un jeune homme comme ça un garçon de plus ou moins est-ce que mwana nazalaki ata na ba 15 ans entre 13 na 15 ans bato ebele boyebi ye baimagine etambolaka na tiktok aza mwindo makasi boye bamwindo ezala kitoko wana minu pembe beau gars oka penda beau garçon mwana ana kenda maison mère quelque temps après moto eningana balobaka moko ba musicien ya maison mère moto asala ye bongo na bona tanga kombo pourquoi parce que ya mona ineti kino azoya kobotola poste wana bandeko akoma liboma pire minu ezalaka pembe wana ekoma jaune on dirait likambo akonda abeba betela mo bato mabomo bazalaka liboma me aza mpenza neti baboma bisusu te mwana na pianga passe à chaque fois na mona ba image na ye et des fois bato yembisaki na ba manifestation na bango malgré état na ye tout ça orphelin de père et de mère si ses parents étaient en vie ntango ebandaka sika peut-être balinga balukela mwana bango solution malheureusement baboti mpe bakufa nana nga okipe yo neti tata abota yo to mama abota yo
à chaque fois natalaki na oka mawa na oka pasi oyo aso naza mutema malamu atika mwana na nde nini bongo vine bebaka boye bamambo baorkestre yango eza mpe kaka bamambo ebele who knows toyebi te ezaka pasi eza mawa c'est ça baréalité ya bamondo wana tala bosalaka bamiziki wana te oboma bato olingolinga te oboma mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanyangwa koka nino yanga nzambe uni masomo ya ekulusu mponanga okufose kwa kwe ozali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo nanga nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible aliwana yo tokomine la santu lisekwana yo tokomine balongi olatike mo vanzi na bosantu
ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo